Msusu escroka ba sœur en Christ yo ebe kaza pasteur solo mais obengisi na ndaku amoni ka ndaku ndengeza amoni ba bijoux lati ye moko mama banjo ko sa bandi film o sœur bijoux o ezanguma comme no ekoya na sala na featuring ba style na yo esanga bien na yemba na yo eza eloko moko bo innocent alinga changa poa tout le monde le sait on dit mi ka innocent alinga changa poa. Mon fils, pour ma santé, Missunga. Ah, kokate linga lingala. Bandeko, Missunga ezali kokate la moturingala te. Oh, ezali mitwe de santé. Oye pesa meli na batu nyonso. Employé, to non employé, mutu nyonso oyo akikaka ko contribuer na mbongo mukie. Na fin du mois, bwete mokolo akobela, Missunga ezwa soin ye ya malamu na ba hôpitaux nyonso ya minene ya République démocratique du Congo. Soki maladi na yo bakoki kotraite yango awa na Congo te, Missunga akozwa charge na yo okende kozwa soin na bamboka lokola Afrique du Sud, Turquie, Suède, Russie, to kala mingi te na bamboka mosusu. Soki moto oyo Missunga ezwaki charge na ye mpo na basoin, Nzambe akamati molimo na ye, Missunga akosokipe na mabe korbia. Ate bandeko bazali libanda bakoki koadere bandeko na bango ya Congo po eti bazwaka soin awa na mbongo bango bazali na Missunga. Ta santé c'est ta vie. Partir. Mais bien affilé restera. Bien affilé c'est mes œuvres. Tu vois, mes chansons et Tikala. C'était comme ça. Dans la côte, on a pendant temps, nous avons la vanité, tout est vanité. On a un hélicoptère, un avion, mais on sous kaka, na cercueil peut-être. Prix coûte ya cercueil au côté oye bangote, mais ba prix ya banda kuno oye biango. Novembre. Tala cadre kitoko oye sengeli yo se détendre na ba weekend oyo. Yango yo. Chez Jongade, batieli bino bilubu ya kitoko, c'est-à-dire awa ambiance ezali kolala ya malonga na ndenge ya deux fois te. Po bazali kotumba ntaba ya elengi makasi ngulu oyo ko sepela nango pe poulet na ndenge ya deux fois te. Ndenge kaka bozali komona ezali kotumbama na kwanga ya banteke pe ne eloko ya malili ekosala likambo na kati ya nzoto. Kasi chez Jongade ezali kofonga makaka chaque week-end, c'est-à-dire vendredi à partir ya 16h-5h, samedi à partir ya 12h-5h, pe dimanche de 12h à 3h du matin. Babosa ni binote tango oye chez Jongade oko sepela parce que oza kolia ntaba, oza kolia ngulu, oza kolia poulet na musique ya elengi. Lokola mokolo ya vendredi bobarna kozwa artiste lokola Suzuki Luzubu 4x4 ye muto banda kobeta. Pe mokolo ya samedi bokozwa les amis des amis bangonde bakosepelisa bino na bakurumba ya kitoko. Pe mokolo ya dimanche bokozwa Emile alias de Mingongo yende mutu abanda kobuka bino pandi na badanse ya elengi. Pona bino bato bozali na posa ya kofete anniversaire, mariage to cérémonie moko boye bokoki kobenga na numéro oyo plus 33 63 54 75 181. Chez Jongade awa soko ye okozwa service ya kitoko pe ya malonga po ambiance ezali kolala nde awa. C'est naturel soin. Ben voilà, merci.
merci mesdames et messieurs, merci à tous nos internautes, à tout le site Nabiso Fimbo na Fimbo News. Alors c'est Ritz Ponga la jouabilité, Mikolo Robenganga Baka Gold Crisco, n'est-ce pas? Coach Jamazang Sanga na équipe nationale. Alors sans plus tarder, nous allons parler de l'actualité. Mais avant de parler de l'actualité, je vous rappelle qu'aujourd'hui nous sommes le 10 décembre, donc nous chutons vers la fin de l'année 2019. Alors bonne fête Nabatutu, Obasutena Biso. Merci, 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 merci infiniment parce que Nzambe a accordé Biso qui est au Mona 2020. Nzambe a accordé Biso qui est au Silissa 2019 en beauté. Alors merci, on est ensemble pour t'ouvrir. Et alors aujourd'hui, je reçois pour vous l'artiste Oako Beta. J'ai une série à Yoka Banzembo Mokilité, mais chose grave. Alors on se demande, c'est dit à quoi. Alors sans plus tarder, je dis déjà un propre bonjour à Binafilé. Bonjour ma sœur, bonne nuit. Ça va bien, bonne nuit. Binafilé président. Ouais. Président du groupe, ouais. Binafilé qui est derrière toi? Nzambe na public. Banse moneko beta ma pas possible. J'ai une amie, une petite sœur, aye baka banzemba mokilité. Ya to so tuni wera na ebi wera menzemba wa éviter. Ma ko yembela nzembo no ya estomac. Binafilé se dit à quoi? Non, ils ont grâce moto so ayebi nzembo em so lobi ayebi nzembo ko kona biso en santé ma yebi anga ngolo batenga na leki ko kona biso en santé ils ont grâce oui. Peut-être pas s'intéresser à la musique à quoi on a besoin en santé, mais s'intéresser à la musique nanga. Peut-être pas la parole mon boye avec un nzembo nanga. Soit avec une belle nzembo quoi on a besoin en santé. Alors écoute on va se belé ou le capé anga donc azorata. Voilà, et ça grâce nzamba salara batuna. Nzamba lingo mingi seke. Oui oui, nzamba bena linga trop. OK. Binafilé tu viens de se produire en Angola, mais apparemment voyez je ne qui n'a percé et pourtant au Kenda qui n'a précédé à quoi? Et qui n'a percé comment? Et dans Elobamité par rapport il y a vent, il y a actualité aux ala qui n'a donc voyage non donc et qui n'a percé donc et yo kanité. Non, en fait, on a déjà permis na batute au bachara pe ba makelele. Moni. Mais comment la bango? Non, musique ezana mutuna mutana ndenge ya memela vision na e o ya bien zaki toke to beti musique batu baye ba koti ba sombi billet musique na ngi futinga na niveau ko ko futanga même batu batie makelele te na télévision même mutu so koti na internet atali concert à Binafilé à Luanda à mona ke concert les gars qui bien batu baye ke belé voilà kozala na bato ba lekana na makelele ko finga ka batu ko manka ka batu ba respect ou to ba lobela ngola ils ont fait de monter zanga Michel Bosoté na gena ba musicien na Angola voilà ya mamu DJ salama normal. Alors, si tu as vu qu'on jugeait production de Angola, comment ça s'est passé? Est-ce que Betty Penal na bisika pour ébeler bakenda Angola, il faut bien préciser ba Betty na ba terrain. Na Betty na espace moko na vindo ceux qui viennent pardon na Betty ça place congolais mon na Betati. C'est un Luanda. Na Luanda, c'est un producteur na ba tunabiso ya Angola voilà. Après, na junior, na Salmora Joamar et merci na peuple congolais na bangolais au côté concert na ba bien. Oui na la ngakuna ndo senga nzambe na sala plein mais na sala étouffement. Voilà. Oh, pikawe. Banda sengo sala plein, sala étouffement. Donc bato albaye annexé. Na sala étouffement donc comment na mutu mukelo wanga beno yemba bato bakuei pour na étouffement donc ezara ba grâce. Voilà, merci na batutu ba ko soutenir ngai. Et puis concernant Ngami Balé na Katango 2h30. Une chose on a ça la maté peut-être na maté 0h na 2h30 la police angolaise et lobby et comme a comme sur une mesure sécurisée concertée avec ce producteur il faut beaucoup de concert. So talinze monanga na ndo yembesi la kikututé nze monanga mon choix na vidéo wana omona producteur yemo mat ayo kitisanga na podium. Bato msuba lelaki basombaki ba billet ba quantité libanda plein na carte plein et cela fait que mars na zonga sous na Angola pour na sepelisa ba na Angola mon récite ya ngwana ya concert ezake eleki na persiste parce que les gars ina persi ba ngaba benga nga soute voilà ti lelo ba déclarer peut-être pour il a persi à ngana suyo voilà on a production sur ya Paul tout dit ndé na zonga na mars. Mais décembre ou janvier, nous avons les sous Angola pour bon, il y a longtemps combo na été l'usage de Timba. Production à l'usage de Timba, nous avons trouvé ça fait une chose de FAO. Et ouais, et puis
na ba province kuna baolela bina filé donc tout cela ne lobi ton on va pour parler si ça tient nous avons encore en décembre ou janvier. Okay. Voilà. Mais bina filé on va parler un peu aussi de votre album single pardon album. De votre est-ce single ti non les albums 7 titres. Ah dans c'est que les albums Crisco album c'est mon choix reculer devant mon choix des Anzembo. Ouais voilà. Reculer devant. Ouais. Mais bah reculer derrière et pas nous va reculer devant. Ouais, Zaki, c'était une chose impossible et nous voulons la rendre possible avec Dieu. Ouais, ok. Mais après tout est possible, c'est lui qui croit. Voilà. Zaki, eza pas matin na pesa qui on comment, eza na makambo et salama na 4, ne sala la pesa on comment du genre dans cet album sans affiche, dans cet album sans conférence de presse, dans cet album sans générique, dans cet album sans CD. Mais au sein peut sortir officiel t'es. On a pour des gens concert te préparant même 10 mois après il y a problème t'es. Mais bah norme ouais ça là que pour album et bima. Oui on n'a pas vu ça chez toi ouais. Normalement même sur la musique nationale congolaise ça faut bien ça générique pour bien d'abord rumba. On a dans la salle générique t'es. Normalement faut ça CD. On a la salle CD t'es. Conférence de presse dans salle t'es. Faut ça l'affiche. Ouais, non, ça album Bima, album Buna, ça n'a pas sauté. Alors tu t'attends de quoi? Donc, il y a moins de réclame de défense, il y a le moins impossible pour album dans ma coûte bêta. Mais Betty, voilà. En plus, le pasteur, il y a vraiment bien. Non, c'est une. Oui, ma ramosale. Non, c'est une. Il y a un problème avec le pasteur, il y a un problème avec Arabie Saoudite, mais voilà. Bon, tu continues comme on a une ou comme on a l'une de tes chansons au artiste le pasteur Mounene mais ce que tu as l'indé ngazo ça la film alors on se comprend pas mais message clé et ça qui n'est en fait c'est d'accord motomo so kanisa kiaza pasteur mais quand il y a un bolingo, nzokazane paye wo. Mais quand on peut sans raison, dans la boire la Bible, dans la salle film, voilà, film et on m'a bébé, elle m'a pasteur msusu, ben scroca basser en Christ. Yo ebe kaza pasteur solo mais obengisi na ndaku amoni ka ndaku ndengeza amoni ba bijou lati ye mo mama bandi ko sabandi film o ser bijou o ezanguma voilà o ser voiture o no mona makila faut semer ngo voilà faut to samelela ngo film ngo na sali film escroquerie ngana yo to yebike ba venturier ba zappe ba batama na sima Bible ba zo batama na sima nzambe lelo to mona ba pasteur ebele mo ba publier pasteur asali boye voilà c'est la honte donc on a lobeli batoyo baza ba pasteur penate mais batoyo ba milati saki pasteur mais kati na bango baza ba pasteur était ba osala soni ya komo ya nzambe ça qui juste conseil pendant ko faire révéler peu l'esprit ya batu mususu parce que surtout bana basi boza na moi problème ou beaucoup ya trop na mamba ba pasteur ne on a un problème au salisete mais ce qui pasteur a bengi mangu opesi voilà et ça qui pendant qu'on taquiner ba pasteur était mais ba vrai pasteur na si ba s'appeler na message ba qui bina filaté ba faux pasteur voilà OK c'est bon mais après reculer devant tout monde est à la featuring t'es pourquoi ouais ça qui non ya on a le ça qui idéologie nanga na sana idéologie nanga moko après nenako le album ekoya na ko sangisa problème mais le album nanga liboso je le faisais avec mes petits moyens ngamoko na la producteur ya album nanga peut-être ba moyen nanga ezaki ma c'était ya ko inviter pe mutu mususu pour boyer mana par rapport à cacher voilà OK mais après que derrière et reculer devant to zwanini positionnement est-ce que tu as dit s'attendre na yo bina filé featuring avec Ibrator non na za featuring na Innocent Balumi voilà Ibrator to ngato ma dia nzembo moko ayimbi na frère na ngai Babia Prince Babia. Bolinga boyimba na yetu bolinga boyimba na Prince parce que c'est la chanson des Prince. Ouais, non, c'est pas il y a producteur bienvenu Makanga, je le salue là où il est. Tonga to mangona Ibrator. Ouais. Voilà, bienvenu Makanga ya kiti na ndako nanga, le vieux bienvenu Makanga ya ki na palais. Abino petit nanga ina na proposition mona na nzembo nanga mais na lingi yo boy mangona Ibrator. Na solo le na Ibrator aza d'accord, voilà. À le temps comme mbambongo, montagne mbongo wana na sepele na ngote. Par rapport ya valeur na
nga on a lingana mi pesa na musique na monnaie qui apprendre à taquiner vient na biso bienvenue makanga te mais juste ko éclaircir na boya ki ko manze mon 700 €, voilà na mo ngana ndenge nga mais peut-être pas il bato ezaki normal ya monnaie ka ko mané nzembo na 700 €. Aux VIP. Non, il ngolo bateke nga na VIP, ibato a VIP te non. Isaka ke nga na sepela ki na ngande mambongo wana te par rapport à valeur on appelle ça art na ngai. Yango na boya ki na lobaki non, na roye manzembo ya $700 te. Après peut-être que ben nga na salaki bongo na simana nga un mususu pe ba vibratoire na ba principal ya baba c'est un peu monta mususu on a salaki aka bénéfice na bango peut-être on va pas ah je moni ka bina la boy montana c'est que faut ba ki c'est la bisope donc voilà et là ne ba lo ba mutu moko ko bon ça fait image ya batu nyonso mutu moko ko be ça fait image ya batu nyonso voilà donc featuring ton to ça déjà ngwane attaque mais na album na positionné na positionnement na penser ko mana été voilà na innocent yo préféré innocent benga kinga abisinga na sepel na album no na sepel na banzemo no oyembi na lingi na album no ekoya na sala no featuring ba style na yo esanga bien na yemba na yo na eza eloko mo bo innocent alinga changa poa tout le monde le sait on dit mi ka innocent alinga changa poa non mon frère yo kanga na muté oh mais pourquoi yo lingi kaka yo loba na yebi bien ken na zana reta c'est pas moi eza mutu kande e boy ko démarrer c'est bon Yo, Mwana, le rôle de mon travail. Non, papa. Les hommes les boss. Oh, mon boss, solution ici et Zouama na Katia RDC. Compagnie qui existe. Compagnie qui existe. Token. Qui existe compagnie. Vente et location de voitures de luxe. Pour vos mariages, collations, anniversaires, même bino ba vacancier. Nos adresses, avenue de l'Équateur, numéro 10, 13. Référence, immeuble Cavali Center, Kinshasa, Gombe. Contact, plus 243 99 99 95 131 09 97 622 045 081 33 34 662 089 63 42 807. Na compagnie qui existe, Boss a suivi camion de luxe. Accueilli, accueilli, accueilli. Qui existe, c'est très amusant. Ngai na moni yango bongo par rapport ya innocent ngai batnos baby que innocent la likolo ke ngai voilà. Oui, innocent, il est reconnu en Afrique, dans le monde par rapport à mais vous avez reconnu par rapport et là on même dans la classe les premières arrêts les départs à la case ils ont choisi 50%, monsieur a joué 55. Monsieur pas dit 50 mais aucun exposant ce qui débat le 0,3 monsieur 0,4 monsieur voilà donc nga yana bato monsieur ba yebi voix mais ba yebi comme na ngate ba bien lungi na ngate na ba payer belé monsieur Afrique lelo ba yo ka mélodie ba se na mélodie ndenge biso peto yo ka banzembo ya ba frère monsieur ba Davido banani même sur de vie bo to yebi bango te innocent à bateau innocent ba gez mawete ba bateau na génération na biso ba tché déjà moi pas moko boye bato ba yebi bango pe na monde en Afrique voilà ce qui a yemena yo eza a chao pour na ngana monyango bongo ce qui déranger bato et talinga été non moi mko likambondimi na donc déranger biso donc biloko bongo ya ba nouvelle attitude ya ba biloko bongo faut ezala na musique congolaise ndebe to mona ba vient na biso ba fali poupa ba aider pe artiste belé na Congo na carrière malgré le king mais ndima ipe ko sala ba featuring na ba master mususu na ba vie mususu ezaki une chose ya ko ta bango poa voilà ngabe pona nga harmonique innocent balume a ochanga po ngana mutu mo ba ochaka changa ba poa le lobo album na biso ya formidable bimi na yembe pe na koko na biso ranson titre mo rezana yeke ebima ouais ebima vendredi parce que babimi ça non nous c'est dali bosso c'est dans balezo bima na yemina koko bar na yemo kwa bengio na yemina koko ko ngai esengolangeza atangam na bengaki atako ko na biso mutabenga kinga esengolangeza ko yema na mutu lokola we ranson
na niveau nanga na salle album nanga salika 2 mois na niveau nanga na salle orchestre nanga sali même pas une année mais koko nanga we Anton andi makowe mananga voilà ezaki frère nangai Makaba abetaka na wenge musique maison mère na viena biso akombo kiminga viena biso directeur komone kiminga ya viena biso bureau ya maison mère ouais abenga Dr Pichu Muzungu abenga kinga abino bina vile yana nzembo mo awa mais tolingi yo oyembango embango na koko na yo Wiranton donc viena biso na ocholo bazakadana koko bar na biso Wiranton voilà ce qui y a lobi c'est que koko na ça déjà d'accord OK ça s'est passé au CKB Isaki bongo et puis na emina koko na biso Wiranton merci ndenga pesinga opportunité wana donc naza msu banda histoire a wenge banda eza koko liboso ya wenge ayemina koko moko ya wenge donc ba master msupe lobby ba viena biso pe msu ba kofungola bango mutema viena biso manda akolo ba pe bina fila yembi bien na nyolo ko nga pe naza mutu awenge na yema na tel pe ba viena biso ba jibe mpiana ba ko yemba be lobi ba kofungola pe ba master msusu mutema ponga na yembi bien na sali bien donc désormais ba master ba yeba ke mutu aliboso yembi na génération wenge na ba koko aliboso yembi ezanga et puis na fongoli ba porte ba tumsu pe ba yemba na bango ponga na yembi déjà moi bien voilà mais bina filé comment tu as une très belle voix, tu étais chez Maestro, tu chantais très bien, sauf que depuis au Longwe, aux yeux moi style moi boya koyemba dans déjà à matanga, déjà à kolila lila. On se demande pourquoi est-ce que c'est obligé quand le col Longwa qui vit là nous va changer style oyemba. Et ça qui binafilisme. On est là ce qu'on a. Chez Maestro, on a ça là qui fabriquage. Hein, qui fabrigisme. Donc c'était très bien. Ouais, c'était aussi bien. Voilà, c'était aussi bien. Mais nous le batté, c'est une dame qu'on a menée à verte. Soyo longwenda una bino ozinda kuna yo yo pe faut faire décoration kaka o ezaki na ndako na bino verte non donc kuna to ndobeta musique là qui vision ya maestro Fabregas biso to kota na vision na ye po ba tupe ba yeba biso parce que eza ngai bina filé na misa o ezaki nga voilà et puis nzamba salanga grâce depuis na banda carrière non na imbanzembo parole ti non na so mbanzembo te ouais donc banzembo no yo mo muto komi banzembo no nga mo na koma ngo yango mo na nyonso yana lokolo mo yana mo ko lela ya ki binafilisme bato ba mesana nango voilà lelo boye ce qui oluki odemba okuta ngo pa faire rigola biso tout to yembinze o uti ko interpréter hein ouais biso tout mo so yebi tenze mona na mageza ki odemba yango mona bwaka vena biso faire rigola na kati lelo boye soko luki chacho okuta ngo pa quadra ko raman ouais lelo boye soko luki sakade eina okuta ngo na maison mère le lobby sur le qui dans un moment il y a classique vraiment au route on a BCBG voilà donc ça va ngai pe na lingina bimana na kingai moko boy lokola nzamba salanga grâce na koma banze monanga moko yango monizo kokana kokana bato super lokwa ba comprendre bien te ba benga ngo monotonie nzamba bina tele et kokana c'est normal et kokana pour nga mom no salon jour na ko mutuna nge ko kale nde na ke luka ba parole ma bato ba mona o musique bina fele changer ba comprendre que na ko mosomba mais le quoi non na bande somba te ba mesanga non na matanga bongo. Aujourd'hui tu évolues seul ensemble musical ne s'allie pas même une année on peut dire que bina fele au sentir charge ou ndengenine nzambe so appelle si vision appelle ça na provision. Et bon, yo longo pas maïs ozaki vision. Ouais, ozaki vision. So ozaki vision tenenge sala boine zo sala tiens. Yebi combien bato ba longo na ba groupe ba ko décoller te. Non, il faut signaler yo avant au longo villa nova ozaki déjà na orchestre ozaki dans na instrument na yo. Non, mais yo son instrument na longo villa nova na qui Turquie. À partir de qui na tini mongo na Londres chez un pasteur na asomeli instrument atindelinga ezaki pe kaka pona ko pesa Villa Nova Valère place na outi yo mon lelo bena répéter na ngam coulisse mais instrument voilà ouais mais na place ça un truc beau répéter en coulisse na ba guitare mabaya monde évolué monde évolué tout le tout simplement bosika mo ezaka ba mbongo na zoka na Villa Nova donc on te serveur ngape na somba ba instrument wana voilà ezana ndenge ya mabete. Mais Lolo, bien affilié à Longwa, Villa Nova, Bandekono et Belé, après ton départ, il y a eu vraiment trop de départs. Conseil de nous recopier ça. Bah, respecter Maestro Fabregas. C'est obligé? Oui, c'est obligé. Bah, papa Botibiso.
ngai ne na lobi eza obligé après yo dépendre na mutu ndenge azoelango voilà ba respecter maestro Fabregas aza papa o aboti biso grâce na yende batu ba yebi biso partout ma bezalaka na linga lo bateke ndenga na reconnaître Fabregas c'est kazaki ka 100% malamu pa nanga non aza mutu mutazanga pe ba défaut te mais total la mingi partie bien na ezaki andimaki kokota biso ba studio andimaki kopesa biso ba chance to yemba andimaki ko mema biso na ba voyage donc alaki mutu afongola na biso ba nzela pour le loto koma boy to valoriser ma bête to valoriser kara malam après il dépend de na éducation ya mutu mutu msuyo côté ye respect mais ya botama impoli akola de impoli la nengene côté le na makila tant yo zo le babu ya mona loko lo finge dans monde na lobi to respecter maestro ba tu msuyo ba mona loko na finga bango alors mon aïe peut le bien avec na TV a fini toi fini musique nanga pour quand le bas qui te respecter maestro. Ok. Donc. Ben voilà, mesdames et messieurs, nous souhaitons déjà vers la fin de cette émission. J'ai réussi pour vous aujourd'hui, c'était l'artiste Binafilé au Binonio Soboye na Villa Nova, lelo à Saline partie il y a ensemble musical, il y a Maestro T, Azo ko évoluer yemoko alors ebo pesa chance kwa bafana nga depuis Angola na pesi binombote na pesi mbote na ya Marlène Mpunga la vraie baronne et na Bosante Rachel Odia la passeport rouge depuis Suède na pesi mbote merci na site na biso mobimba merci na coordonne na biso merci l'équipe technique na biso nyonso ya Fimbo na Fimbo News alors Binafilé to kabono kala mingi te menaza na des chansons nga choqué nga makasi na ebité son encore le choqué ya Marlène choqué nga makasi eza Binafilé chanson mo boyeto eza ya mawa to retrouver Binafilé na kati ya cercueil mais pas obligé aux na kati ya cercueil papa non que demander mais par rapport il y a question tout ninga ya il partira je sais que un jour je dois partir mais Binafilé restera. Binafilé, c'est mes œuvres. Tu vois, mes chansons. Et Tikala. Prostate eza maladie eza na makambo ebele mais na 2 minutes na kolobaka ba point essentiel. Tolobi prostate ezali maladie oyo ezwaka ba papa. Balobaka ete prostate utaka beaucoup plus pona ba papa oyo basalaka rapport sexuel mingi. Mais eza bongo te. Prostate eza maladie oyo eza kozwa bato de 40 na komata oyo bakoma na difficulté ya kosuba. C'est-à-dire papa soki amoni déjà ozako suba masuba ezako bima na vitesse te ozako suba masuba ezo bima na denzela ozako suba posa ya kosuba ezali susu te ezo sila te mais masuba pe ezo bima te yeba ke no papa ozo développer la prostate wana ememaka pe faiblesse sexuelle donc pona nini ekomi na inflammation na niveau ya prostatite donc ekomi na maladie prostatite na niveau ya prostate wana oyeba ke no okoza déjà na kati ya prostate wana traitement nango ezalaka ka opération mais na cabinet docteur Hakim tozana traitement sans opération ya prostate quel que soit ozako suba masuba ezako kende su na vitesse te ata 1 mètre koma kalisusu te ozako suba posa ko suba ezo silate yeba yaka na lombango na cabinet docteur Hakim Jebi José ou bien obengi biso na plus 243 84 06 55 760 ou bien au s'abonner directement na YouTube ya docteur Hakim officiel wana okozwa traitement ya prostate non tolobi prostate wana ememaka faiblesse sexuelle prostate wana ebomaka prostate wana ezali maladie moko mabe oyo ba papa madilu ba sauter comme ko bunga mais ba œuvre na bango yango etikala ya laki na sens wana et le col na rokende un jour ma profiter na bon moyi ma bongisa bizaleli nanga nazala bien vision on a joué bongisa bizaleli na comprendre que to kufa na biso un jour na kokyo bomba ngote fona pesa ngo pe bande ko mususu ataba o baba misente ba comprendre ko kota na cercueil ezaki manière moya ko dévaloriser biloko mokili atoza na banda kwa ba immeuble atoza na ba jeep il y a une maison la plus chère qui nous attend et ça cercueil c'était comme ça dans la côte on a pour temps nous sommes la vanité tout est vanité on a un hélicoptère ba avion mais au souka kaka na cercueil peut-être prix coûte ya cercueil au côté oye bangote mais ba prix ya banda kuno oye biango voilà là qui na sens wana et là qui te pour bangi sabatu et là qui vraiment message et puis na lingaki ata muto a comprendre maloba ono yemba te peut-être akoka lingala te mais amona quand même scénario wana moni so moni wana na chaki ndako na ngape na chaki ba voiture na nga mais bato balobela mingi te yango te balobela kaka cercueil tina chaki ndako na chaki ba voiture elinga ko lobake nyoso wana eza nango vanité ekeleka to zwa ki yango ta la place osuka
cercueil totika kimotema mabe na suka na yemba jalousie na yo okokende wapi motema mabe okozanga lola kindoki na yo okokende wapi bakisi na yo okozanga lola atobominga yo pe okokufa kaka liwa eza mokano ya nzambe mais po ozanga lola yo kota lola en tout cas ngani na mona koloba teki naza mosantu oya naza mutu nasalaka mpe masumu nul n'est parfait ne komama na bible nakoki kotape lola na grâce nzambe akosalanga mpe grâce na bolamu moko nasalaki voilà mais nakoki kosotoproclame teke ngani na mena moto alifelo nalingaka lifelo nakota lifelo te biso nyonso tolingaka tokota lola donc ngai place nanga na poni eza lola. Ok. Donc, quand on a dit moment c'est le titre est ex. Mon ex. Ah, ils ont mon ex. Ouais. Mon ex c'est ma femme. C'est pas ça. Non. On a fait un show quadra couramane mutaloba. Ton ex c'est ma femme. On a fait un show quadra couramane baimana sengila. Ngai zarara. Mon ex. Voilà. Mon ex là on parle de l'artiste. Ouais, donc c'est mon angati. Ngam na kuma banje mon anga. Mon ex donc ça moi si nanga ya kala. Tu mobali na yo pe ya kala. Asa ex na oti. Voilà. Okay. Maintenant, comment bien affilé, nous sommes arrivés jusqu'à la fin de cette émission. Maintenant, c'est placard et là, moi, le bec, on a fait la répétition. Le cas, en 2019, donc, on clôturer année en bonté. J'ai une émission où on a soutenu tout au bazar, choc, tout peut-être beaucoup fait la moute. Alors, moi, je me dis que la grande équipe de cette émission, nous compatissons avec vous. Alors, vous, on doit peut-être choc, bien affilé, on peut savoir conseil, moi, le ben à rep. Moi, si ça peut, mobile peut fort, hein. Moi, si. Tosa mobali linga mwasi na bolinga solo pe kaka mwasi na yo po bokoma ba excité un jour. OK. Ouais. Bien affilé, nous sommes arrivés à la fin, mot de la fin. Merci Nanzambe nenga pesinga initiative ya ozama mbonga mukie ya osalisa marque na ngai douleur eza marque na ngai bien affilé na salisa on a Turquie ils a déjà disponible batino so balinga bien affilé ba mais ça n'a pas marque na ngai oyo douleur non douleur il eza moi slogan mo bo pona ba jaloux monde tinde yo za boy non za ko évoluer boy ndengo ça l'émission no boy ça ba vie belette ba to ba lingate émission no ça ba vie belette ba yokani douleur voilà donc eza ya pona ba jaloux ba to ba linga évolution ya batute ba yoka douleur voilà ba to ba mesana ko so ba eza déjà disponible na Belgique na Paris maintenant nous avons gratuitement. Malheureusement on a tamoli ngoti na tamoli na moko o ngamona lati mais o jouera rayo za mutu na ngati. OK c'est bon. OK puis na pesi film na film na pesi mbote na film news ezara ya Ken na pesi boss ya chaîne oyo